Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Kongo tek tek mama Yasiba Mutombo Même to la hypocrisie, liboso église, liboso ba Christo, liboso ba collègue. Donc minami tema na biso to na ba face mususu. Na kati na banda face mususu. Tozo fingi sa kombo na Yesu. Ba mama to bongo la mitema. Ba mama to changer ba comportement na biso. To banga nzambe. Nzambo apesi yo libala wana. Ayebi tina pesa ki yo libala. E bele bazoluka mabara bazozwa te. Soko tali bango ta musu na bote ba lekio na kitoko. Soko tali yo ta musu na taille ba lekio na taille. Ba top modèle. Ba musu ba jeune fille. Ma ba les ati bazotelinga. Mais yo nzambe atali âge na yote, nzambe atali mwindo na yote, nzambe atali ba bouton na yote nelongi, nzambe atali ekolo na yote, nzambe atali mukuse na yote, munene mukie na yote, nzambe alobi zwa. C'est parce que na lingi yo. Tango yo zui, na place opesa valeur, na diamant na yo nzambe apesi yo, parce que mibali baza ba diamant na biso. O garder diamant na yo bien, o pesa diamant valeur, yo zui diamant na yo donc ozo ko exposer en ka bodon, ozo kiper en donc et c'est le ko ozo tiango zwa na yo. Pourtant ozo se comporter na modèle wana na kati ndako. Et c'est le ko ozo mobile no ozo pesa zwa na yo. To batela mabala. To respecter mibali. To linga ba seme ki pe to sabango. To yeba kwa accueillir mibali na biso. Accueil tant mobala uti banda koti na ndako. Accueil na bapaya. Zala une femme accueillante. Moi je suis à zongenga tina minu, ozongenga tina kati ya mutema. Accueil, témoignage ne faut ekende. Azana accueil, soko koti na ndako mama ani, accueil moko azana ngo non. Te accueil wana. Accueil wana mibali balingaka. Na famille, na ba collègue, na ba camarade. Eko bangana na yé moko mobali. Accueil. Amen. Amen. Nambetu oservaka yendengeni. Nambetu oservaka yendengeni mama. Po yebisa ki atinda mbongo na Congo, atinda mbongo na Afrique na Angola. Apesi yo raison moko raison pe moni ke za valable. Tango to koma nambetu pesi mu Congo. Pour nani po sala ki amote. Bo discuter pour na verre. Yo zui discussion à verre, on me met en outil na chambre. Bo discuter pour na mwana. Ozuli kama mwana ka pwesa la minenge olinga kite mama ozui on me met en outil na chambre. Oh, oza mama modeli nini yo. Oza penza mama kati na Yesu. To lataka la poso meme. Non. Tout changer. Bible lobi na mukanda Corinthiens. Nzoto ya mubali eza ya mwasi. Nzoto ya mwasi eza ya mubali. Po yo mwasi soko tikali na nzoto na yo moko, okosana na nzoto lelo moko te. Mutu oya ko sepela na nzoto na yo, esengwa nzoto na yo eza pona mubali. Esengwa nzoto ya mubali eza pona yo. Nzambe ebi pona ni asana ngo vice versa. So que nzamba sala ko côté o mobali côté o mwasi. Donc appelé à tcheke to bala naka lingeza catastrophe na ba couple. Nzambe azui nzoto ya mobali apesa ngo na mwasi apesa ngo na mobali. Siko na mokili to ba ko contraire. Nzoto nga nazo porter sexe nanga. Nazo mema ngo ko memiza ya ngai te. Eza ya papa Carlos. Oyo ye papa Carlos azo porter. Ye azo porter azo memiza ya yete za yanga. Parce que y a ko sala nga sentiment yangé ko sala les sentiments. Siko yo boy ko pesa muninge loko na yena sens ni. Eza ya yote. Eza ya yote. To se privaner te Bible le bien ko privé à condition que ça na gêne de prière. Et puis faut ça accord na mobali na yo. So mobali na lobi non eza non, pesa ye, on a choisi. Mais to comment bo soigner li kambo boy, bo discuter li kambo boy, ozuti na chambre memi mama, mais ozo détruire li bana na yo. Ozo détruire couple na yo.
oko marqué mobali na mokolo nini oko marqué ye mokolo nini mobali no fois yebaka penaki mwasi nanga ata na gangi boye ata na lobi boye mwasi nanga soko okutokomi na chambre na sengi apesaka bamama kati na Yesu nazolobela mama kati na Yesu aza mama botosi aza mama oyo amikitisi po mabe nyonso mobali nazosala yo eza nzambe moto akobundela yo na nzela mabondeli soki obangaka nzambe na yo akoganga nzambe na yo akosala nzambe na yo akoconfondre nzambe aza capable ya koboma même partenaire na yo on a ce biso eza solo nzambe aza capable ya koboma même partenaire soki azonyokola yo a condition que yo zobanga nzambe amen on a zolo eza solo esalama na makomi ezali na Biblia a condition que yo ozobanga nzambe soko ozotambola kobanga nzambe mobala azonyokola yo libala wana nzambe moto apesi yo bino boza couple chrétien yo wumele na kobanga nzambe na kolela epai na nkolo nzambe akoconfondre mobali na yo ekozala 1 de 2 ozonyokola mwana na nga oyo aza sembo liboso na nga butu moi mwana na nga azolela po alingi bolamu na kati ya ndako na ye yo mobali ozonyokola ye keba nzambe aza capable ya kolongola mobali na yo na bomoi ndenge alongolaki Nabal na bomoi Abigail Abigail akikopesa ye roi David nzambe aza capable c'est parce que Abigail azaki mwasi moko oya bandaki kobanga nzambe mwasi moko alingaki nzambe mwasi moko intègre na makambo ya nzambe mwasi moko ya bolingo mwasi moko ya mayele donc azaki très sage Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Kongo tek tek mama Yasiba